Soki Siara Mboyo akufa to aza prophétesse botia biso pe na plateau moko na muto bobenga ka soi-disant prophétesse Siara Mboyo bo comprendre penza soki azalaka na kimpeve eza théâtre ba réseau abala Siara Mboyo te Siara Mboyo nde abala ba réseau Siara Mboyo soki Siara Mboyo bobenga chimène soi-disant lipasa na eti lelaki na kokota na mabutika batayibi biloko so bakangi Siara Mboyo babeti ye bakangi Siara Mboyo akokanga molimo lipasa na eti yo soi-disant ma prophétesse au sambe na rabatu po Siara azali chrétien te aza musulman bango betiza ba huile double ma prophétesse abunda na mubali désordre makambo yo salaka na kati ndako no moko molili botutu nyoso ya mabe mona ngote ko mona kaya batu ayana ko beta e pas prophétesse te oui wana na ba biloko na bimisaki na plateau o plateau na ba kombo bo se na zoomé e comme munene po botanga bien eza ye moko pote ye moko asa marabu ba mi balé ba zo fingwa kekele na ba mbonga bato ba escroka o singi muto po prophétiser muto senge $2000 pour prophétiser les moutons, c'est $5,000. Pour prophétiser les moutons, c'est $500, $400. Il y a un film qui est film qui est dans les côtés. Les côtés pandi bango et côté les sous. So barozonga na barozonga na pona Sony. Ya batu. Mais na kati na mutema, yes Siara azai ko bénéficier pona ba réseau. Ba réseau pe azo bénéficier pona Siara Mboyo. Si ko zonga na bango ezana ko zonga bolingo te. Joël ba réseau lenge moko ndumba. Kapuba, yé mon moi ça qui tient, il y a pas qu'à Duma. Moi d'accord ça bino ba tatouage, so bote da ba tatouage partout. Kando moni azana na tikete amba nanga. Amba nanga. Ataza marié, ataza mwasnaye, ataza na mwana. Ngama yebukaye. Na ye ba réseau, na ye Siara Mboyo ba ça ba répétant sincère. Pour Siara Mboyo aza prophétesse cité. Mais aza prophétesse à le quota. Pe aza chrétien te aza ki ne musulman ba réseau aza muta tête banakala so ka taki na ba moto na ba kisne eza ya théâtre ba banzanja na ba kotaka les autres ça ba na nzambe siko ba mi balé baza na ba base baza ba biloko ba petaka so ki bo tali vidéo na bango loba soko ko loba kasi loba kasi soko ko loba na yo loba kasi c'est que mon bala olinga bombarder yo prophétesse na katanda kuno moko okoki obongisa ngote boyo bongisa ndako nanga kokanga misu ya ngwana couple ba réseau na semaine ponga na yebela komba Siara Mbongo te ngwana yebela komba semaine. Shalom, c'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na ye kopé sabino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi na zana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour ko luka ba délivrance et simbate. Na zana besoin na bino boya bobika po ite ngonga na bino ekoki awa babenga ngo terminus awa ndezali sika ba démonio surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na le salamate bango nyonso surtout babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse prophète TV. Beaucoup de gens témoignage à belé oyo babika déjà oyo basala. Na kumisi nzambe ya Hosanna na kumisi nzambe Papa Moïse kwa biki singa na maladie estomac. Na banda ko souffrir mingi na estomac. Ezaki soke kanginga na zo lala te ezo sala pasi tina mukongo moto ezo bimangai. Kolia mate sou pasi babilo musu kolia ngo très difficile. Depuis Papa Moïse abondela pona ngai na zo kimia. Nzamba Papa Moïse asayilinga minene abiki singa na estomac na melagalisu pantomètre na boaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba pambola Papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, où vous en contrat, où vous Moussala, après quelques temps, Kakaboué, Mukolo compagnie Yinio, Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au Koutanana prophète Moïse, le prophète Moïse, Aza homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, masque à Régé.
Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé nyonso. Nzambe a fungola la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont yokaté. Docteur Baibisanga eko yokaté. Qui na deux rendez-vous dans l'hôpital ya minene. Baibisanga eko yokaté. Moi pe basa la opération pesate. En tout cas, na vanditi lelo na yoka na ngai te na lito na nga gauche. Mwana na yo komo na nani? Na yo ko lobi mwana na nga komo mwana na nga liboso komo na nani? Marcel. Nazoka na kangika lito yo kaka nazoko na oyo banda koyoka te, ça veut dire que la yoki zambe ya ngai. Oh na pusi ku téléphone musika prophète. My God. Nazozela bino nyonso tout na moto. Pour une augmentation de la poitrine et des fessiers, utilisez la pommade Tozawatai. Grâce à sa nouvelle formule, mesdames, la crème Tozawatai augmentera vos seins et vos fesses, mais également vos hanches et vos mollets. 100% naturel. Cette pommade sera et vous rallongera votre pénis. 5 50 23 18 06 05 50 23 18 et via le site internet sur www.tozawatai.com. Une pommade, tout ce qu'il y a de plus naturel. Shalom, shalom, peuple de Dieu de partout. Vous qui suivez cette grande émission, La réalité chrétienne avec Yves Ipantos, directeur d'info, la fin avec la série continue toujours dans votre chaîne Super Promo des Sacrants. Voilà, nous sommes déjà avec Maman Kitambala. Maman Ziboula. Pardon, Ziboula. Alors, il m'a fait un message à Ziboula. Dit tout le monde a fait tant de choses. Les Salema, na katia religion, surtout puis au Congo. Maman to pe mbote et puis na bande bota la biso ba muni encore lisusu lelo oui ça bangoni assainissement bota la. Ingeta tozon sika lokumu epanzambe ta ono sato to ebisa bana nzambe mvuluzi kimbangu elongo na balongi na yakipa badaji. Matondo kakelo na koyikola bakifumu kimbangu adanje. Côté molimo na nzambe ta ono sato total sa ke pasola ka mutonzi la pe créer la ka mutelo ko sikelo ko ezate. Ils rappellent na makoke bimisela ka muto mien même kati na désert. C'est que o molimo elo ba ko talisa o salama na o salamite na o linko salama. Mais tant que tout mona o molimo ezo talisa biso ezo salama c'est que mvuluzi ya bandombe alekibango. Voilà, alekibango. Tant de miracles tout mona maman qui tamba les salama awa. Alors état ya ndeko biso ya Camerounais wana de nationalité française. Est-ce que Azo Bengal Bishiko évolution vraiment maladie dans le Sili ou bien Azo Melakaka Bakisi? Matondo, tu as vu que nous faisons malamu le on a voulu ce qui m'bangue. So pe na botali pour chaque jour to sola na chaque jour. A comme na munene mo ka leki même na ba américain. Ingeta pour dans na côté na plateau mais na bi que nous faisons malamu. Il y a que tindela nga même photo na pote batu suba mona lolengo zali c'est que fumuki mbangu aleki bango matondo. Merci beaucoup. Alors maman Kitambala to vandi totali makamu plus maman Kitambala manda koloba le tout moment nango comme ko se réaliser obaki plus basena nzambe oyo bazosela nzambe dans les mal bakomona na bako yebana na misala na bango tout moment na lelo kotoyo ba mutakaliser kotoyo bo cop na ye baby koto boye misala na biloko bomba na se ebimi na poisa ezali message nzambe apesa kiyo fumu kimbango ou bien ye mona ba penser notali te makambo ndizo kendele suka nango ezala boye matondo tant surtout avant ba émission na bi molimo na nzambe et pasteur la mutunzi la pe créer la mutelo ke sikelo ko ezate bi misala mutumien même kat na désert na zonge tous na bi molimo na nzambe tali sa o salamina o ninko salama na o na salamité c'est que nzamba lo baka o ya révélé à malamu et longue za partage na biso ya mabeza condamné to baki to komina année à Ziboula moyindo fongola meso moins ne
makambo wana bandeko otalisanga na bandeko loba to musupe kobenga libomo ba musupe koloba maki tambala milaka diamba milaka drogue mais to lobaka o molimo etalisi pote ngana leka émission te pote na luka base mais natalisaka bato bo solo boyebi pe vérité c'est que ngona fumuki mbango to lobaki ke ba komisa ba na nzambe ba marchandise ba komisa ba na nzambe ba dépôt ba komisa ba na nzambe ba commerce mususu o bo bandeko sala ba théâtre ba mimeo tina makambo ya kibonzambe c'est que fumuki mbango a danger ba lobaki fumuki mbango zibula partout ezo ki pété même na mopandi na biso bangunza o batambola bete zibula même na mopandi ba pasteur pote molimo na nzambe talisanga tata kotumba bango na bilamba te parce que kotumbi bango na bilamba bakobomba il faut tumba bango na monoko pote mwana na ye to bana na ye ba comprendre que o azaki serviteur ya satana maman na azaki serviteur ya satana papa na ngape azaki serviteur ya satana babaki ke komi tango kotumba na minoko to mona kuna ba pede ba lesbienne kaka bango na bango kuna bazoboma na kaka bango na bango ana voilà, mais au but totalement bien tout le monde lelo bassin nzambe ya malamu bazama muke qui ya mabe et lelo tout total na émission na loba pe na loba kana vita ta moke na no satali sanga ozel ba serviteur à satana pourquoi ngana milongo la nazanga pasteur te nazanga pe ma prophétesse te mais nazama mbikudi pote na comprendre côté kuna bosoto côté kuna makamna soto ya mabe c'est que molimo na nzambe na talisaka ba na nzambe molimo na nzambe talisi pasteur na yo na quatre église il bosa cher na ye abi molimo na nzambe talisi ngai 10 personnes na quatre église na ngaba cha $100 ba te 5 kaka ye wana iso sabi 5 na ba cha 50 ba te 3 batikali comme de na bino ba nsubo bozaki na hote botela kana quatre église ka ye wana iso alobi de wana batikali na bino soto boza na quatre église ba côté na nzambe oboyela ki molimo na nzambe soki elobi i fotikala i molimo na nzambe mpe soki elobi a fotikala apote molimo na nzambe tatonaka te paster na bino azotantone liboso ya chere molimo na nzambe ekosaka te yango wana bomona makambo surtout nalobaka na baémission ezosalama mpe ezokokisama po te ezaki mpevi matundu ingeta tomoni lelo ndeko na biso bareseau artiste comédien toyebi tomoni mpe kotoboye mama Siara Mboyo na kombo ya Chimène alors ba mafuta oyo to pesaka to pe bino basene nzambe bo pesaka bana na nzambe huile d'olive et bimina ba photo na kati comme ko kanga batu na bakisi basi je sais pas tant yo moni comédien ayebani pe na mboka na biso na mama prophétesse séparation kotiba o badina libala moko ensemble mais bakisi bimina kati banda kuna bango kuna ebite sale non ndeni ko analyser ce ko bio analyser enza ya yo enza ya yo enza ya yo enza diata mumalembe takimbangu muinda ndombele takimbangu muinda ndombele kasi bayamina ngunza yakame uyikuzikula kimbangu yaye vuluzi kimbangu vuluzi kimbangu ya kimpa balongi bankulu baleki bango tango nozo tukana otalisa bana nzambe eza fimbwa kekele pote to komi na moma zibula ngo ezokipete pote to lobaki yango nzambe alakisa ngai ba pasteur ya faux ba serviteur ya satana soki na kati na Congo na biso pe na monde tokozaka na 10 ba o baza malamu nyonso tu baza balia banye nyonso tu baza bandoki comment fait-il yo ozubi bengisa mama prophétesse omonaka nzambe apeso vision ya aigle omonaka monde entier mobimba ozo prophétiser même bato baza na Inde même bato baza na Italie yo moko makambo mabe oza kata ndako na omona ngote botika kokosa bana bato ko molimo babi molimo fongola mesa mwene kokanga misu bayibi biso biso ebele kokanga misu ya mwana couple ba réseau na Chimène ponga na yebi na komba Siara Mbongo te mwana yebi na komba Chimène na yebi pe na kombo ya pasteur te na yebi pe na komba mama prophétesse te to na titre mama pasteur te akufa pe te alamuka pe te tozolo ba mokimo mabozo yo kangai toza na mabele ya Kongo toza na Kisasa soki Siara Mboyo akufa to aza prophétesse ba journaliste nyonso to so na lobi ya monde toke mwa musika ba journaliste nyonso to ya Kisasa na biso bo sangana bo tia biso pe na plateau moko na muto bo benga ka soi-disant prophétesse Siara Mboyo bo comprendre penza soki azalaka na kimpeve eza théâtre po te Siara Mboyo ba réseau abala Siara Mboyo te Siara Mboyo nde abala ba réseau pe ba réseau aza muta théâtre na muta théâtre na ye
théâtre na banda on a église pour on a ba théâtre na ya banda on a église on est quoi évangéliste yo yebi bango bien alinga siko abeta pasteur o ya zalaka coup d'état wana ba réseau na kauka parce que d'autres ça va na nzambe bo solo bo yebi vérité au moins groupe théâtre ba réseau ezaki te ke o groupe moko to ezaki groupe moko ezaki mo te to na kati na église bo sangisi ba jeune bo sangisi ni bo créer le la groupe parce que d'autres ça va na nzambe tu bo solo bo yebi vérité yo yebi bango bien yebi bango na molimo zo tali sanga pe na yebi lisusu molimo ne tali sanga ona loba ona ba kimpeve po molimo zaka te po matana ngomba ne ko sabino pa na nzambe yo tata mokei na nyoso to na makoki ka osolo na batu bakufa si yarambo soki si yarambo bobenga chimene soit disant lipasa na eti le laki na kokota na mabutika batayibi biloko so bakangi si yarambo babeti ye bakanisi si yarambo akokanga molimo lipasa na eti ponga na mona lipasa na taima kana sima mais lipasa ndio akufa kazi lipasa ndio akufa siko ye amibengi si mama prophétesse si yarambo yo esprit ya lipasa na wana oke na kokota epanzi soki si yarambo ya lekani balobi yo mutu obandeko oyaki kodefa biloko na nga siko ye mama prophétesse balobi poti fo longola na liste no moko potele baninga bénédiction al bakangai mama kitambala na banda miracle depuis na 9 ans na sambela na tous les sortes d'églises même na Makari même kona kutaka na mvuluzi kimango elongo na ya kimpa na balongi na mibengami eza mambikudi na loba makambo o molimo elo elobi yo soit disant ma prophétesse au sambela rabatu po siara azali chrétien aza musulman bango betiza ba huile et tout ça va dans nzambe bo solo boyebi pe vérité yo yebi mama siarambo ndenge nini koko sabisa wa te pefe na zalo kwa teke to ko la msebi mama shako famille na eso bo monya to msebi mama shako yes siarambo ya ba no mende to zabo bazo la kisangai ndeko moko abade ko sala théâtre na groupe oyo ba no be nini théâtre na groupe moko zaka ya ba divorce na bosali groupe wa évangéliste nazolo ba yesi aramboyo aleka na émission alobi ba wala kisanga ya Gabi wana sa dikola ngomba bozala tesa no ba prof moyindo vutuka ko moyindo fongola meso mwene ko kanga misu ba yibi biso biso bele ba komba faze ba mbele ba kamba ndoki boyo kasiko prophète na bino si aramboyo aleka na émission azolo ba na émission ba to ba tele émission na ngasi ko na olimbola aleki na émission alobi abutaki na ngomba azo sambela molimo na nzambe talisi ye ya mbuta o nani oyo aute kobala o nani oyo akufela basi ana ute kobala o nani Matu Samuel balakisi ye 3 bayoko lakisa ye na ngomba ya divorce balakisi ye divorce aza na problème yesu koyo tale ki wa comme tana problème to divorce ngana zota isa bo Gabi voilà Gabi na bosani ya Gabi azali na problème wana après démission boyo ka mutu penza sikoyo tango nazomona nzamba azopesa nga message wana nga na comprendre te na bengi bato bazaki na ngomba na bandeko to ndosambe na bongabi nga kuna kasaki ya Gabi wa sala théâtre wa mwasi nzoka te bato wana nde ba ene te so poser moyebi mutu moko kombo ya Gabi kwa kaboyeboye tala molimo na nzambe etalisi okende na ndako ya papa Yves oyeba ta kombo papa Yves te ekopesa na kombo ebiso ke ba directif ndenge yokosa bana nzambe ke molimo etinjo zokendaka mutu akufi bobenga boyebisanga na yebisa papa bino atikaki yako yebisanga atikaki boye soka akufa kezali wabo ete mais yo siarambo molimo nzambe etaliso ya Gabi yo zotantone likola ngomba ya Gabi nini obatali singabo wana émission ya do babongo ya Gabi ni batali singa na tuni batu balobi ya Gabi nga kuna kasaki ya Gabi wa sala théâtre ndoka te ya Gabi wa moi cité ya Gabi wa bane ko sala na groupe évangéliste ya ba divorce nde ye wana mutazo bela na poto nde nga za batikali ka poswa pamba bo lukanga siara bo pote nzamba tali singa famille yeso bo yoka bo lukangai siko ba lukanga siara bo na ndaku na yo mabebo soto double ma prophétesse abunda na mbali désordre makambo yo salaka na kata ndako no moko molili botutu nyoso ya mabe mona ngote ko mona kaya bato makambo nyoso tu yo mona ngote mona kaya pa bato mais ça le me rappelle maman nzama rola action nyoso tout ya ndako nono nzama bombi atindele no ko indo fongola mesa mwene mwana biso mususu mobili moneke manakina mobili monepe manakimia akwadina na kuna na mayo seya yesi ya moyo amona ngoke ezalaki alliance
na ya mondele moko ezaki aliasi wana atanga kombo ya mutu moko ya mai wana nde balobi ke basakrifiyaki bolanda tala moko botianga plateau moko na ye so na sisi kopopola ye liboso ya plateau bateko bolimisanga na kobeti africanika en plein d'émission basena nzambe bobundaka na bino pere ngaza ngunza na silikation mabeza ya na kobeta ye pata prophétesse te atika kosa bana nzambe tokomi na moma zibula fongola meso mwene yo mama oza na orphelina okenda mpe kosunga mpo na bamama na oyo baveve soit disant de kosa bana nzambe sikoyo opandi libala okei mpo ovandaka na baveve na bofele epa na yo sikoyo ti bopandi libala mobali na utaki soki répétition tiaka kuta bopandi libala omeme na bana no wana okadraka oyo kosa bato omeme bana wana okadraka bamama na mikolo wana oyo koma kosengela bango omemai bango tofungola bana nzambe bosolo boyebi vérité mobali naza moto ya théâtre mwasi mpe akufala moka te na bahôpital azalaka moko akoti akata peta akosi bino batielinga poison na bangai na bano osambela kota nzambe nzambe poison ezaka ya koboma te zibula epanza bango babimisa basekre na bango bandoki bakoma bandoki zoba misana bango molili ebima na mpoisa po te fumuki mbango azobebisa mpe azokatula nyonso tu ya imbi bandoki bakoma bandoki zoba misana bango molili ebima na mpoisa po ntango nyonso tu toboke bango babombi bobi nanu bavérité ebimi te yo nzela neno mona bavérité ebimi te okomona pene ebele ya mingi ya koleka bawile wana na babiloko wana bimisaki na plateau oyo batie na bakombo bozela na zume ekoma monene mpo botanga bien eza ye moko mpo te ye moko aza marabu. Santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Kombo na ngai sœur Cathy Munga nazali naturothérapeute nazali kosunga bandeko bazali na bokono ya ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko baza na ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermite, obota ezali te, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, moutupasi intense, sinusite. Awa naza na kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante banzete ba makasa ya ndenge na ndenge depo na nga yango yo esika na salaka ba formi na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour représenter bino bana o bozo mona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté à foutre la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point ngaba, ndambo victoire, ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a souba fazer na zelate. C'est difficile, il y a aussi ngonga moko. C'est pour ça que nous lancé appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukangami na université Kimbangiste, avenue comme Nangoisa, Marin, numéro 16. Numéro de téléphone, Abisso, pour na bateau, balingi ba contacter Bisso, pour na ba détail, mon sous, ils a plus 243 89 72 32 229. Azana chrétienté. Basé au yako sabana nzambe. Tambala mon sako, le message et bela pesa pour nzambe na mboka Congo yo. Moi bimisanga yemboka nya pesa pour na Congo. Non makitambala za lisu ya mboka na Congo. Nga mama kitambala pe on no soto molimo lobaka et salamaka to kena okabona biloko na clinique noise oh tozolo ba journaliste na biso nani Jérémy
Voilà, naebisa pour na Denis Les. Wato koza na 2017 soit peut-être 2018. Nabi omoni mbuta Denis Les makambo ya zolo eza bo solo. Pe makambo ya lolo bato bakoko benge liboma ko azo confesser na ye. Makambo ya sa pe akobimisa mingi ya koleka. Donc j'ai remis ça à maman, on est en 2021, bon 2022, ngabi 2022 ça plus que collègue pour comme na moment zibula. 2021 to za ki na o dato do 4 la nyonso tu ya imbi. Fumu kimba nga kombo la kinyonso. Siko bandi ko bimisa bisana bango na mpoisa. Eta ke yo za mama, soit disant maman prophétesse. Soit disant kufo la muka yo ka ibe prophétie nenga do pesa te muta kufia la muki tala bino osakana na moli tala bino osakana muta kufia la muki yo ka témoignage ya Siaramboyo tata mokena na ko pesa bana nzambe nga komo na mama Siaramboyo na kufa katango na kufi eloko bikisaka nga na omona nzambe ko mususu utaka na bana biso a classe to kuta ina mama moko akoko na kabela kaye mais tango sikoto na kufi na omona nzambe ola kisanga makambo wana nzamba de kisinga na premier barrage deuxième barrage troisième barrage na okutaka ba ange bagumbi mutu to komiti na troisième barrage to kabiso surtout na ba ange mungongo nzambe zo de kalizo ba likolo biso no surtout na ba ange to gumbi mutu mwana ngai Siara il faut zonga ozonga posela ngai nzambe bolamo yo bane ko sala osala ngo sikona mokili yo zonga bino deja yo kufaki ozaki na likolo okuta zo na ba ange mususu ba susu likolo Munganga nzambe susu ezolo ba likolo na bino. Pe première barrage tangu ba ange wana ba ke kotika yo. Bomoni première barrage ya kibomango. Bomoni ya mwanda nini? Bomoni ya mwanda kitona. Bomoni susu wapi? To bakisa tana kanchati na kankokolo. Bolekango tinza mazo sona mokili. Tonza mazo sona mokili ozo muna banzamba kepso punition ya mabanga ya kayu ya moto. Ozo nyatango zo bana ziki na ziki ba ange ba lobi ozo futa oyo sala tango zo ziki tango boli mono zongi bato akotisa ki ona kati ya mok mamona yo bimi babandi kolela yo osala une semaine okotisa makrono na kati ya mai ya moto po mabanga oyo nyataki na lola tabidi buti kokosa bana nzambe ko nzambe soko lo basalela yo to lo bana musayo o sala babiloko wana te o za pe na première barrage te na deuxième barrage pe te po nzambe so basalela mutu to na musa mutu o sala babiloko wana te pe mutu da basala opération o basala da autopsie bazo so suna mokili po ti bakotsa ko na kati ya moko wana basaki autopsie ba mama bakoko na bango bazo lela ba lela mais assez kui c'est kazaka na ba michopote na kati ya libumu. Et l'autre autant sabana nzambe tozaki na moment to comme na moment zibula na lobaki ango zibula partout papa même mukimubima tozo zibula nyonso wana za serviteur à satana pona mobali vulu zaibisi yo nini pona lobi mingi pona mwasi nazo sabana nzambe mokope soka bongise tambo linete akobamba lipapa mwene baba lipapa zui sete azo akoti ici abamba lipapa ninge akonyokwa mabomi bale bazo fingwa kekele na bambonga bato ba escroka osingi muto pour prophétiser muto osenge $2,000 pour prophétiser muto osenge $5,000 pour prophétiser muto osenge $500 $400 yona fingwa kekele na ekoti ndenge ekoti epandi bango ekota lisusu so ba kozonga na pona soni ya bato mais na kati na mutema yesi yara azai ko bénéficier pour na ba réseau pe azo bénéficier pour na Siaramboyo siko ko zonga na bango ezana ko zonga bolingo te ezaya sonia batu même na mutaza ba prise na ye po Joël ba réseau le lenge moko ndumba kapuba ye moko pe moi ça daki tiel ya paka duma moi da ko sa bino ba tatouage so bote da ba tatouage partout adaki tiel nate sabino bosolo boyebi vérité o ki peze muteta lisangati bon modi mwanzabe paso la mutu nzela pe créer la mutu eloko esike eloko ezate chimene azalaki tiel chimene azalaki tiel ngana yebi artiste comédienne mais tiel des acteurs nazoyebisa omoni bango tanga mikosi akufi alamuki si aleka na bemission na babalana te po na bareseau barumeli babalana te na étant on dit ko escroquer ba tu prophétie $500 $400 basai libala show siko mobali mutabala mwasi te mwasi nde abala mobali siko ba kochaka ba mibale ba kotier vous comprenez ba kochaka ba mibale o basaka kanisa tête ba réseau
lokwa mokili comprenera te na biso basi to sabi landa yango tika to okota na libula Sierra Mboyo mais Sierra Mboyo aza prophétesse te ngana lobi ata même na ba kondi na biso ya mboka ba telemisa Sierra Mboyo biso na ye be preuve ezebele ebele minga koleka wana nde bazana bazinde film wa kekele po bango na taisa bana ndamesika bomoni huile bomoni ba parfait bomoni ba biloko boye eza ba satana misala ya kadia mais siko séparation ko ya na ba niveau wende nini mobali abimi atako boswani bobundi biloko ndako kei koto mususu koka bwana ngofo kende boye c'est procédure ya ko ba réseau to lo ba bosolo boye bi vérité tango ya coacher moi si c'est que biloko ane c'est nani moi si atombo les atape na nokta isa bino bana nzambe boso boye bi vérité ba to pena ba bala na solo o mete ko panza bongo selo kwa libela bo makango mama yaka to vanda moka moni simbita kangi biloko akei bato bo bala ni alliance quel que soit ba mbonge quel que soit ma be boko bimisa bo soto enda kuna bino te libanda pembetu ya mwasa libala ato siliki ndenge nini okoki okanga ngato bimisa libanda ezalaka te quel que soit otombola mbetu bolala kana mobali na yo opimisi yango libanda soit disant yo maman prophétesse au sein la batu ba miracle au sein la batu ba nini ba benga lisusu ba délivrance au sein la batu ba kabebele yo moko ko kozwa charge ya ndako na yo te mama kitambala toza pe batu ti ndenge yoza boye mobali yo zalaka na ye lobi soki peut-être okangi na voisine bete na pi petit mongo boye ayaka na ndako no aliaka melaka lala pe ba jumu susu motema ki bo moto pe salite kanda zuwa wana opérisi mobali na mwasi wana mwasi mobali azo continuer mwasi pe na parler pas zo loba siko aza mutu te akoki ko sika na niveau to ta sabana nzambe bo solo boye bi vérité po yenda zana zana charge soit disant prophétesse ana bane belé o yazo cadré hein même baza misika o azozwa ke akoki ko bengi mama ngali bala nanga awa kimi ezate yena lo sambo na kimi ekoti na kata ndako wana ngai mama mobali nanga kimaka ndako to sambela to po baza makasi na matangomba to sala ngomba kuna 21 jours na 21 jours wana nazana batu na ngai awa to mema bango il faut balia il faut basala boye to matata to kita solution e monana muta batu pa sema banda sema solution pe monaka te allo mama kingandi ndeko na biso ndia avant na ndia ndeko na biso akokata motema te botindela nga $1000 na minute na babenga ngoni western nisina western to ko botinga $1000 ko maboko to so sambela sikoyo mutu kwa mabika batinda $1000 ekomika na jaska be papa muta sambela pona muta bika mutu kuna kati mote motema et tout ça va dans nzambe siko ba retour wana yo soto wana tango bonzambe ça te faut songa kana bosoto pa na yo maman prophétesse ozoba nde na fale kaka esprit moko etindi ngai na fongola nde yango na komo mona ba udio atabino moko na kotalisa banani atabino moko yo mama atabino moko siko bino moko na kotalisa banani po simene apanzi mabale belé ya bato même na mboka na biso même libanda mboka nde na kotalisa bana nzambe bosolo apanzi mabala bato apesi bana batumi moi c'est na bete na serre mon quoi mobali na boye po akotisa kimia balobaka nzamba lobe sika akuti passe fa longola passe et sika pe akuti sengo fo bakisa sengo mais simene apanza mabala batu lelo et belé même libanda mboka même na mboka na bisoko poko na mboka na bisoko te po na mboka na bisoko ngo ba yebiete libanda ka ya mboka abebisi ba couple batu belé bongo ya yende vanda nanu te il faut panza pour ya panzi mabala bato abate lebele à cause de ma prophétie ya lokuta à cause de ma prophétie ya ko bangisa simene wana apandisi ya ramboyo apanzi ba couple bato ebele na libanda mboka soka yambi mobali kuna beti bomb ayambi mosa beti bomb si ya bongo ndako nende vanda na kimia moto wana na silité c'est là mona moto lisusu tata zibula bango penza bamisu babela liboma zibula voilà merci maman kitambala tokomi na suka message na Barizo Joël et merci
na Pierrot Mazalanda, merci na pour du bon Canada mon ami qui c'était le fiti Bambo Tebele. Alors tout ce qui est au un message fort dans des biso ba réseau et belé biso balbi a qui na répatance pour ça ma belé même aussi pour la prophétesse et na souka ba ngomi balé ba tchaka ba réseau té mais epesi mboyo faut asa la répatance sincère. OK. Au moins ni tozo bato komi na moment ya zibula bo solo boyebi vérité balati sa ba réseau chargé na ye ba réseau na ye siara mboyo basa na ba répatance sincère pour siara mboyo aza prophétesse mais aza prophétesse à l'okota pe aza chrétien té aza kine musulman tango akufi ala muki nda ko sarabatu ndi amiya na ndira ya prophétesse et tout ça va dans Nzambe bongo ba réseau aza muta tête banda kala so ka takina ba moto na ba kisne eza ya théâtre ba banzia ndana ba ba kotaka et tout ça va dans Nzambe siko ba mi balé baza na ba base baza ba biloko ba betaka so ki bo tali vidéo na bango loba soko ko loba kasi loba kasi soko ko loba na yo loba kasi c'est que mon bala olinga bombarder moi si pe na kwene a oluke loko nini ko iko sala pour azwa raison tika nazo ba papier ba nini ona kocha na kati awa na bimisango mokile mona keso na bomili bala na kuti molimo etininga kaka na yo prophétesse na kati ndako no moko okoki obongisango te boyo bongisa ndako nanga bana Nzambe moyimo na Nzambe fo tu ngole meso mwene ko merci maman Kitambala to tikeli au micro pour 5 minutes au PSA programme comment va journée no ya maka bande ko na délivrance au petit numéro de téléphone aussi traitement ligne au sera plus la bande de la diaspora na ba obaza maladie songo pakala conseil pe la diaspora na o etali bongo spiritualité et ça la biso bien makasi Pierrot Mazalanda c'est parti ingeta na tasi bana ngana sotuye o bazali banda mboka o bazala mboka nga Congo babi moyindo fongola meso moi ne ko kanga miso bayiba biso ebele to za ni azibula babi tata zibula nyonso même na biso bangunza même na bandeko mususu zibula pote ya malamu ingeta to za na moment ezibula babi fongola meso moi ne ko kanga miso bayiba biso ebele boko mona pene ya mingi ya koleka na côté ya serviteur ya Satana tango surtout na yebisa bana Nzambe nyoka oyo bande ko landa dame na Eve ti lelo akosaka ba dame na Eve ti lelo alandaka bango ti lelo alanda ka banzela na bango yango moto nyonso za na posa lobiko pe moto nyonso to alinga comprendre nzela mvulu sikimbango na bosolo na boyebi na vérité Maman Kitambala la prophétie na yeza la ko fele ko guérir au fele nyonso to fele et comme na mbongo eza na makambo kisi po to za na kisasa to na mboka te to za na capitale o mulimo zo tali sa to zo ke ko somba pe moto zo zo lobiko elongo na batata ba pongo tulendo na lisuka na taisa suba na Nzambe to za pena na kakabe kilongo na biso wana ko tuna Maman Kitambala boni église na yambaka mardi vendredi so kiti na nganda cc na commune en Sélé benga ka Maman Kitambala o isa fichier okozwa o ezali solution ya ba problème na yo balobi moyindo fongola meso moyenne to zana betar o ezoteka mana moins cher ngape na nzina fulusi kimbango na moni pena ke ba mfumu ba pesa ngape parti mais ezosenga to sala kilongo ezosenga to sala ba école pona bana biso to kadraka ezosenga ko sala o ezali pena makambo ebele pona bana biso zwali Maman Kitambala ngo eza fichier kokozwa o ezali bimyangu ya batatu ba pungutulendo matondo ingeta tango surtout na tesa bana Nzambe motoki nanga eza la libération pona mboka nanga Congo eza la libération ya mokili mobimba bande ko nanga nyonso to bazali banda mboka wazana posa ko benga Maman Kitambala numéro nanga les afficher somba mungu somba mai okozwa eza li miracle ya TikTok to biki bato ba prostate bazobika bato o bazali na cancer bazobika bato bazana posa ko bota bato bazali ko luka to biki maladie nyonso moto azana force te makasi ya kimobali ezate bakisi ya Maman Kitambala balobi zibula ezo zibula pena nyonso tout même ebimo makina kata nzoto fo ebima pote mokile comprendre voulu ce kimbangu yenda za mwinda na biso bandombe
babi tolanda nzela mvuluzi kimbangu na bosolo na boyebi pe na vérité lelo bana ebele babengani bafazer mapare ebele bakufi likolo ya cause ya bafaux baprophète ya bafaux baprophétesse baopesa bana nzambe oyo ezali baprophétie ya kobangisa kobanga meme ipese meme puka na kati na ndako lelo boya famille na yo à cause ya pasteur moko to ya cause ya prophétesse moko nzoka te papa salaki makasi na mama po te obima libanda mboka po te osunga ye lelo pe oza mboka na nga Congo owanga na baparent msusu mama bana koteka mapa po yelo zwa poste wana mais à cause ya prophète à cause ya ba pasteur lelo bana ebele babengani ba fazer lelo ba pare belé ba kanga mikuna na ba homme de VA na ba homme de VA ça ka te ba papa ou ba botité ba maman ou ba botité te eza bana msusu ba wanga na bango à cause ya ba prophète to à cause ya ba prophétesse yango lelo bana ebele ba ko ba fazer mabote belé panzani nzoka te molimo na nzambe vanda ka sika bo solo boye bezali yaka ko sala sika kimezali sika kimeza te diable azo kota zo fulela moto na moto ezali makanisi na ye na lingi bino na koma mvuluzi kimbangu na bana ngani soto baza mokili mobimba to landa nzela kingunja na bo solo na boyebi fumu kimbangu aza danger mamelelele 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 fumu kimbangu aza danger abeta makiponanga afinga makipona yo kimbangu welelele nganga na biso monene kimbangu welelele nganga na ngai monene yo biso banana yo papa papa mamelelele 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 balongi nyonso baza danger mamelelele 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 yaya kimpa aza babi vuluzi kimbangu aleki bango elongo na ya kimpa twana posa saka sima tozana posa tol ote tosala ozali kilongo tosala bana biso ba école tosala bango sika ko vanda ya bosolo ya boyebi ya vérité matondo moto nyonso aza posa koluka oza betar benga numéro mama kitambala aza posa ba parcelle benga numéro mama kitambala eza bosolo boyebi pe vérité matondo na lingi bino mingi na koma mvuluzi kimbangu tata mokenda nyonso apambola bino akokisela moko na moko ezali ba posa mitema ya malamu wazo kwa komona tamona wazo kwa kosimba ta simba elongo na mvuluzi kimbangu nde tokolonga matondo ingeta bye naye nakosanga nanga libosa bozambe salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso undela nga yeso undela nga yeso yeso undela nga yeso yeso undela nga yo Longisanga yeso yeso Longisanga yeso yeso Longisanga yeso yeso Longisanga yo Longisanga yeso yeso Nale bibia bisenga senga sanga londe Nale bibia pesanga kabela nga bisenga senga Yesu moko nini ye batu bakolia pe na sima na ngai Yesu moko nini ye batu bakolata pe na sima na ngai Yesu moko nini ye batu bakovanda pe na sima na ngai nalebi pe bisenga senga nsamba londa ye lokota ngai yeso yeso lokota ngai yeso yeso lokota ngai yeso kotika ngai te lokota ngai yo Watitishina watitishina nsambi watsenzelela watitishina watitishina nsambi watsenzelela yeso yeso lesa mukatanga lesa lesa mukatanga lesa lesa mukatanga ye lesa mukatanga lesa aleluya chilobo soki nazoyemba
opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yende nzambe libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yende nzambe libela lelelelelele nalingi mobala oyo